Balobi tolanda lisolo ya Congo, site na bino ya bana Congo, ya biso ya bana Congo, yana makamutu, o ballon, politique, ndule, nyonso ezali. Tolanda ya. Dolanda na biso, lisolo ya Congo Nzambe. Bobi batantu ya sali ya lokone ya kitongwe. Oyi batantu ya sali ya lokone ya kitongwe. Tolanda ngo lisolo ya bana Congo, tolanda tosabone lisolo ya bana Congo, tolanda. Donc message eza que tosabone na lisolo ya bana Congo. Papa toi bobi batantu quoi. Check. Bosabone, bolanda biso na lisolo ya Congo. Lelo na sepeli koyamba Ray ye azali animateur oyo asali carrière ne na Congo. Oyo parcours na ye evandi na Congo. Et toko partager na ye abandaki muziki ndenge nini. Tishik kozala na guitariste ya boye États-Unis. Bazar rare ba congolais ezaka ka soko baye babule ngu babule bu babule a donc ye abule na kati ya nyonso wana achape carrière na ye ya muziki parce que wana eza talent na bango. Bonsoir papa Tishik. Bonsoir. Bonsoir papa Ray. Bonsoir papa Bobby. Asepeli koyambo mutaliboso na lisolo ya Congo. Nalingi koyeba na koyoka mungongo na yo ndenge na yokaki na libanda. Obandi carrière na yo wapi et na âge nini? Bon, il y a beaucoup de la question, na pesi no batutu balandanga na lisolo ya Congo mbote. Oza site na biso ya sika ya papa Bobby. Bon, pour la question na yo na bandi ndule na quartier quoi, na quartier na biso banda longwa sinkin, ndeka batutu babandaka quoi. Ba ne koloba ba ne wana na banya mwa kala na yo yebi. Batu bakoma lobaka 10 ans, 20 ans, mais année naza plus de 10 ans na mambo. Donc na bandi ndule nde batu nyonso babanda na quartier, type na évoluer na ngona komi peo naza lelo ba. Est-ce que okotangela biso parmi ba orchestre oyo leka ya quartier wana mibale oyo emarka yo? Bon, na orchestre quartier on a leki. Bon, orchestre quartier. Il y avait un kumu venait litradama bailo. Via Ilele Cambodge, na Angola to ando beta kuna na Royaume des Stars. Mais Cambodge la guide. Yeah, vena biso ex Doumer ya Koffi Olomide. Et a fallu peut-être na. Yeah, fallu pe. Yo yebi makambo na ve. Na banda wana, mais orchestre pena o marqué nga eza orchestre tout bouge. Na avait nga shula iteketeke. Wana ndepene pesi makambo. Mais eloko nini omemake pa shulai pone peso makamu. Est tokozwa morceau moko oyo omemelaka shulai pone peso makamu. Ba morceau ya liko Tishik likompa. Balancer na mwelo le malemba bani. Libala maganga mangwenanga galai mambo mogile. Mama yo. Galai mama mogile, mama yo. Na. Mazanga betoke kwete, bugadala bugamona, buga kwigile, bugadala buga, eywe buga kwigile. Mama yo andama, mama yo andama, mama yo andaye, mama yo. Chacha di bomba yambule bo lisolo ya Congo yambule tala mwana bazango dela bobi batanto basoko dela pasha bidwaya bazango dela merise bile basoko dela donc ozelo we boujayi kwa monvier boyoki kozala na mungu boye na États-Unis eza vraiment rare. Est-ce que tokoloba simbiki si est tokoloba utaki na kisi ne na Congo menga na moni ezali talent na ye o toza ko benga don. Et tango longwe wana et après webisinga obeta osali test pawera et test on est pawera ezalaka réussite to ezalaka échec.
test nanga bene pa we rezala récite bato bayebi makambo bayebi ve nanga Shido Serge Manoka nayebi ko yebi viana archiviste wenge Serge Manoka ve nanga na musika pe na PCM mote ayebi makambo na aloba Serge Manoka bobi batata PCM bayebi makambo na aloba Goga ya Tembe ayebi makambo na zoloba donc ngata to yaka wenge zala récite bazwa biso 3 animateurs ngai Comelion na Kibikobo na série wana bazwa biso 3 Krini ne salaka wera vraiment chayo kaloba Petioyo donc a bêté le mot bien quoi donc à s'intégrer dans le mouvement zalaka Krini oyo boakaka et kotaka bon Krini na boakaka et kotaka na beta ngo seke clip na même ngana wenyana bakoma obenga nga kombo na moyibi nanga na boakaka Krini mo boye na lubangwa mwambuyi bakangaki moyibe babeti moyibi banyati moyibi tina suke mama bamema moyibi na mwinda moyibi yango bogare kasi nzoka na kuzu mwambuyi alulaki moyibe boyoka mwambuye moyibi na nga na kovanda na ye na kobota na ye bana bagerie kumbata bayi makambo na aloba bayebi boyoki à partir ya kriwana nde azalaki intégré na wenge muzika maison mère ya Wera Makanda nalingi kotuna mutuna mususu na lombango nayebi Wera ava kozwa moto akoyebisa yo salelanga noloko moko boya Bill salelanga noloko moko boya Seleo Krini ya Seleo na Bill Clinton osalaka oyo Wera alobaka oui okoki kokota nalingi obakisa motuna mosusu na moma wana ezalaki atalaku moko nde banda kosala succès après départ na bango ezalaki nani o bazokisaka Brigadier Sarbati nalingi bakri wana misato okangisango na comprendre que non et puis tobanda kolanda biso ba comprendre réellement osalaka test par rapport ya bato misato wana likomba kumbanga What sans remando diable d'animation Chibox de la Rio Marambo Tuedo baloba ni bena lulu wanga tunsa diku ni manto Wanchini bankani shavanlu na ye tulonda mushendo Tatu kanseba ne morongandila tulonda mushindu Nevika la bimpe mbia kwetu Batu boso bachakula Luangu bigila yepo wane bobwe kuzanga zatima yanzone andi Olive mana tata mapasa tata ketoka sala beno kisalu kya bina yaye mwana bandi mabe mwana subeli Willow grand sacré Brigade Willow grand sacré do mama mo prime Vicito gwe kuba gisola nakei zalaka wana Willow grand sacré Brigade mogonze Willow grand sacré bosamba mela mumima sasa dibombe bisende mame ale basobanga babanzi sango na mouvement nzone mama wanesa bilo na bango o convaincre nga moko personnellement parce que ko convaincre mutu ezate kaka ochena kisi parce que en États-Unis kisi ezalité okosimba ngo pona nini motuna nanga mosusu nalingai kotuna naza kotuna ngo na limemia eloko nini esalaka olongwa wenge muzika maison mère o se retrouver donc okima nde na États-Unis tango amemaki yo nakima na États-Unis te ye koma ba période mo weke famille Comment changa moi voto abana bani. Tukoli na ba parents, to na ba bonne éducation banini. Puis ba famille un peu chrétienne de ba bulela ba musique ana banini, on comprend. Et comment ba tamo bo famille décider quoi, elongolanga mboka. Ndena yo se retrouver. Ezate ke po ba memenga poto na kima ete famille na ngamu te bwaka ngawa.
ina se réfugié quoi. OK. Kozonga mwa muke na sima. Na yoki yo tembre moko na ndeko na biso Lobeso. Est bosalaka mongongo moko to à l'époque, parce qu'à l'époque naza sir ba ne wana Lobeso pe azalaki. Lobeso asalaka somo te to yo bandaki kosala Lobeso somo na ndimite par rapport ya culture na biso bato mibale bazosala mongongo moko bayokana. Est-ce que bobandaki mpe koyokana? Bon, na ndenga mabe te ve na nga yoyoka musique oyebi Lobeso ozoyoka nga mpe nde na abwaka na onie te Lobeso aza na balinye na ye me na bandenge ya art ke makambo kopesa puissance à voix mpo nga avanda na yoka Lobeso azobwaka aza na animateur mpo na yebi baseri wana badeodorant mpe bazalaki bagrand animateur bazobwaka me tema azalaka na ye na chance na ye ozo comprendre yango esalaka me na bandenge ya bacoudre bon respect aza nkale abeti mpe makambo abinisi Congo me ndeka balobaki bato misusu baka na bapalin baleki mpe bao babima ozo comprendre. Est-ce que nakoyoka ye, est-ce que oza na crime moko ya Lobeso soko réellement boza na problème na ye te? Ti naza na ya muke ye problème pene eza te naza na baki ya Lobeso neti eloko moko babwaka eloko nini oh migelegele maho yala ranze mae baigana gota na yenza mae erike kenzo migelegele manuluva kangoya oh baba tishike likompa papa ya bobi batantu erike makela totombola maboko ligolo mwelo one na yebi yango wana to passer na motuna mosusu tango komi na États-Unis to yebi bato ebele tango komi na États-Unis na yebi o continuer ki carrière te parce que na ndenge to solo ki na ndenge kati il fallait osala makambo pour na pe okoma likambo pour koma makambo et voix wana ko garda ngo ti lelo est oza pe na biloko oyo o créer à partir des États-Unis to à partir ya komona kaka okoki ko créer. Est-ce que talent ki mato ezali te talent ezali nga tango na yaki omo babilo mususu ve bobi babilo mususu eza don ozo bon don na oye koleza nde mo te po don uta epa nzambe makambo ya oye kola ezala na mwa ba limite nango mais don ekendaka donc yango ezalaki don na batanyo so na vanda ina banda bosser na ngate mais mungu na ezala toujours na banda pe ko se créer na banda créer création si la te pour biso to artiste donc création banda ozala à chaque temps mais tant penande ya ko bosser nule nde to banda bosser na bakini ezala été parce qu'il faut lukambo il faut lukala yomo yebi celui qui ne travaille pas ne mange ne mange pas non plus yango yebi et pour na to kende to noki to six émissions parce que to kozwa ndeko na biso akobetela biso carrière na ye et puis akolakisa biso eloko nini aza kokanisa kosala na futur et puis bokoyoka vraiment bakunga na temps oyo tozali ya coronavirus tant qu'animateur tant que congolais eloko nini leloko mobiliser ba congolais na mongongo na yo ba comprendre coronavirus réellement eza pe ezali coexister eloko ezali ko inspiration ezali tishik likompa balancer nga na nyata te eloko moko wana par rapport à corona ya bachete ezoboma ezobare donc tomibatela ligompa yaya ligompa ya coronavirus utishine ye eye na mokili makambo eutaki kuna donc faut se protéger lavaka maboko masque ezanga te tokei coronavirus utishine ye eye na mokili makambo saka sirage kokoko libana mwamba sakoshe na mokongo nzela nzambe sakoshe na mokongo
Nzela nzela nzambe wana zelo na beta ipona coronavirus père. Et par rapport en tout cas na sepeli koyoka yo makasi parce que mingonga bo en États-Unis ezalate et kotika la pe kozalate et surtout na mboka ya Kirksville 63 501 bo s'abonner na lisolo ya Congo ndeko rei na kota la caméra na biso toyokaka weraza mabe est-ce que yo kokozala na témoignage moko ya bien pona weranson to ya mabe otali caméra oyebisi par rapport ya mabe to bolamu na ye ya koloba bena ba témoignage mponga courtoyer trop te mais oyo nayebi ke aza vraiment bapesaka chance quoi apesaka bena chance bani babiso ntango toyaki apesaki biso chance abanda kozwa biso comme baartiste quoi toya atinda biso baémission baza donc aconsidéra biso atala no bamike na biso te koyebana na biso te ozo comprendre apesa biso bachance ke toya mpe na bastudio ndia etomeka bacri malgré kenda nango so nde nini mais aza vraiment bapesaka chance afulaka apesaka lupemba bien na ye yango wana mabe na ye nayebi te. En tout cas, merci Ndeko Rei et nakotuna Tishik na oki alors bête loko wana est-ce que c'est rare vraiment na place monta se concentrer na bangu na babu na ba a mais yo se concentrer après bou après a robete loko na yo et lelo vraiment tokosola na yo vraiment mingite mais est eloko nini marka yo na koyoka musique ya Congo note nini okanga oyo esepelisaka yo pe ko sepelisa biso est-ce ko betela biso in to 2 minutes. D'abord nous le batiana ou on la sala ila art moni art za ilo moko ya kati kwa bota mana to betango karaiba ye benda okara un jour quoi donc il wana malgré que to ya bamboko ba states ba nini masolo ya nde mususu metema ki ba art za na nzoto donc tozongara toujours na art quoi donc on est à makila donc pour la musique na biso pena ya Congo donc talara wana musique nezo sala Afrique na roloba ya wana musique ya Congo donc babilo c'est belé ya bien oyo tukanga personnellement na boulot na nga est-ce que na ça la choix pour na yeba et loko moke markanga ya flamme kapaya amra tintin oye bien que c'est accompagnateur bien que nga za ni accompagnement OK guitare accompagnement talara wani za ba milangi za na OK beta marana beta est-ce que me kango moke mais que logo na tishiki bon mo ya wenge pour aller zo miso quoi pour talara bon on a changé parce que na bi makam vraiment musique vraiment bien té betelanga eloko moko oyo congolais sepela nango ils na kati ya compagnie na wanga kitongo yo okolia le ba chauffer le ba le mama le mwana yo nzelo yo shero yo nalingo na boli mwezola motema na ngai okolia le ba chauffer ouais tishiki likompo en tout cas débarquenga vraiment yango il fallait n'aller la main na préparer qui en côté et Ndeko Rei pona lelo to sukia wa soko na bato mibale to misato oyo ko pesa mbote bana kolanda te ngabe na message ezaka ki na bosa na ki ba guerrier combattant te message ezaki naza na posa soutien ba guerrier combattant wana batu na ngai ko c'est point mais va premier na bela pas plus obodo na panama Enoch Simboni garçon capable ezara bilele bino oyi makambo garde robe ya mama bino oyi makambo bon nga message ezaka ki bo soutenir nga na bena na posa ki na cha makambo na nganje batu ba soutenir nga o aza na posa ko soutenir nga numéro za +1 660 349 89 27
wana WhatsApp magamutu na Facebook na ngeza Rei Mandora. Donc soutien vous en point bo s'abonner na chaîne na biso vous en point bo s'abonner na lisolo ya Congo bokomona ngai po ve na ngai ya palin mwana Congo mwana mboka TV pezali bo s'abonner wana ya biso ya Kick Civil ya ndonga patient bidwaya batuto balelanga na Kick Civil masa na nga Jafet Slim swaga yige yo yebi patiko kito centricage sheki toza on est ensemble gege mogoso yo yebi ndeko nanga moi mibale moi moko et salaka bien ouais quand ningi artiste auto pese la moda pour masolo na biso donc bana kina osenga bana kina tout donc abo s'abonner massivement du solo ya Congo donc on est na biso bana kina bana Congo donc en tout cas osenga bino tout s'abonner et ça plaisir à trop quoi nako pesa pe mbote na Puis petit nangai Eli Masfila donc bisika za ligato de bateau Saddam Jogo ndala ai nanga sia Abed américain Abed Ashur aussi c'est fou et en tout cas merci ngape na kozangisa libanga te parce que on eza idéologie na pesi Lara mbote et na pesi Fiston Mweni na pesi Nike oya bobi batantu ba mbote belé place azali et na pesi Charlotte batantu Joe batantu famille batantu mon vieux babi yeah ser nanga chala mama yo yebi ndeto beta ga chala mama batantu ser nanga yo yebi masa nanga jino mukeba yo yebi donc c'est un peu c'est ça un peu et to partager qui na Rei et boyo qui a pesi numéro nae ma solo vraiment excusez-moi katate donc ma solo vraiment evandi awa parce que idéologie mutumoka robeta mais anniversaire mais na mungongo boye na Kirk Civil 6 65 63 501 Kirk Civil Otumwa Illinois Chicago na Illinois et partout ailleurs na ba anniversaire bo contacter Rei boyoka mungongo et longo na accompagnateur na ye bokoyoka vraiment que non en tout cas c'est un bon animateur et puis akosala la bino babiloko bien to simbae parce que aza ya biso azalaka awa Kirk Civil ba anniversaire ba fête boluka lisusu te tokozala wana na lisolo ya Congo na ndeko na biso Rei toko accompagner bino na ba anniversaire na ba fête tokolongolango dada na ba nostalgie ya Wera JDT oyo nyonso yebi okosenga akosala ngo mais ezalaka ka animation et pona lelo tosuki wana bayo bless up